Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse. Eza abino mama tolo na se, mama Ani Kalambai, mwasi ya mokonzi. Nzambe apambola biso. Tobosani te bandeko mbote na bandeko nyonso basutenaka biso na émission na biso na kati ya mwasi ya mokonzi, na kati ya tolo na se, tomesana kobenga yango na kombo ya toli na biso. Toli na biso eyaka mingi liboso na bino a cas de problème ce qui est dans la communauté na biso, a cas de problème ce qui est ali bien aimé na nzinga to na mabota, et puis tokoyaka pena na plateau na biso pona koyeba kosola na mabota, pona koyeba komema kaka conseil, pona koyeba komema pensée ya molimo mosanto par rapport ya situation oyo tokutani na yango. Lelo vraiment mama to na se bien aimé na ye liboso na bino pona koyeba ko présenter biso makambo esalami na Angleterre. Moi na biso a mwasi na âge ya 18 ans akokisaki 19 ans. Et puis akendaki ko fêter bien aimé dans le Seigneur na baninga na ye ayebi kotika mwana utaki ko bota mwana ne ya 20 mois. Mwana biso na Angleterre ake ko sepla pendant 6 jours. Atiki bébé ya muke na ndaku, bébé ya muke na ndaku, bébé ya 20 mois. Ah Yesu bele ya bato bien-aimé ba mama baza na ba mbongo baza na ba moyen oyo bazolala na ba église tolo na se bazokota ba nsusu bazokota ba ndako ya nganga bao ba mesana koluka na molili pona kokende koluka mabota mais Nzambe ya lola azo pesa na bana na biso lelo mabota bana na biso bazosakana na lipamboli yo kali solo bien-aimé kokata te yo muto landi mama tolo na se mwasi ya mokonzi mama Kalambai na nzela ya tolo na se TV na nzela ya mwasi ya mokonzi TV Fondation bien-aimé partager émission oyo bien-aimé partager vidéo oyo ekende monde entier po ete conseil ekota na kati ya mato ya bana biso conseil pe kota na bandaku ya ba mama oyo bana na bango bazwi ngolu ya kozwa bana na bomwana nyonso. Bien-aimé toko benga yango ngolu parce que Bible yebisi biso ke bana bazali pamboli oyo koute pa ya Nzambe. Bana bazali pamboli bien-aimé koute pa ya Nzambe. Nzambe muto apesaka bana. Nzambe muto adesidaka nani akopesa na nani akopesa te. Mwana na biso na âge ya 18 ans et demi 19 ans ya betisi 19 ans akei ko fêter anniversaire na ye na baninga na ye pendant 6 jours akangeli mwana 20 mois na ndako esalami na Angleterre. Botala ba photo toche ya mwana na biso ya mwasi ndenge bakangi ye bakraka, botala ba photo ndenge toche ya bébé kitoko batikaki bien-aimé na kati ya ndaku mwana bébé kitoko makasi. Mama na ye ya mwana ya 18 ans ye pe akaza ke lenge ye paza 18 ans mwana Nzamba asali ye lipamboli apesi ye susu mwana na biso sentiment ya 18 ans di sentiment ya 19 ans sentiment ya anniversaire akei na yebite soki azalaki na gauche akei na yebite soki mwana na biso azalaki na droite soki pa kangamaki quelque part soki pe wapi pona koyeba kotika bébé ya mukie bongo na kati ya ndaku ye moko balobi mwana akufi na posa ya kolia mwana akufi na posa ya mai mama bimi abosani mwana akozonga mwa muke na ba mama obosa na bana na bino ba jeune mama bakoko tosi tokomi bakoko bana na biso bakomi kopesa bana koko fongola misu koko zala mayele zala dispo soki omoni mwana na yo aboti mwana na yo mwasi aza nanu jeune aza ko comprendre nanu te lipamboli oyo eza na kati na maboko na ye yo koko fanda zuwa koko na yo simba ye na maboko po ete bakaya boye ezongaka te tolobi te ke soki tosimbi bana na biso topesi bana na biso mitu makasi mama topesi bana na biso mitu makasi te ezake nazaka esili kambo esi ekwei mai ata soki ekwei bien-aimé balokotaka yango lisusu te likambo esi ye mwana boti na âge ya 18 ans na ndimi te ke mwana na biso wana abalaki parce que soki mwana na biso na âge ya 18 ans abalaki alingaki kozala na molongani na ye même ye ake kofete anniversaire molongani na ye alingaki kotikala na mwana
bana na biso bazobota na âge ya ba 15 ans bazobota na âge ya ba 16 ans bazobota na âge ya ba 17 ans 18 ans baza nanu elenge na kati ya motu na bango peut-être accident moko boye atambolaki nango mbala moko mpe na kokutana na zemi mais soki vraiment ya solo aza na mama moboti epai oyo ye abima atako mama moboti soki mpe aza te akufa mama leki mama kulutu tata mwasi bokilo mwana na yo tango aza na mwana ya mokie mama nazosenga na bamama totala bakoko na biso totala bana tobima na distraction tala likambo ekomeli mwana na biso atiki mwana ya mokie tokobenga makambo nyonso satana te bien-aimé tokomona satana esika oyo tosengeli tomona satana te parce que biso lelo bato tokoma kosambela tokoma komona satana butu ba prudence mpe ezali soki totie kaka makambo nyonso sata akosi ye sata azalaki na nsima sata asalaki bo sata akomi kosutuka na makambo mosusu eza ta sata te mpo na ngai na kobenga yango bien aimé na kobenga yango accident esalami na kobenga yango kozanga mayele bien aimé na kobenga yango ete mwana na biso azalaki na ta ya ignorance ayebaki lipamboli nini te vraiment oyo nzambe atiaki na maboko na ye biso bamama oyo toza pembeni tomemela bana toli biso bamama oyo toza pembeni tofongola bana misu biso bamama oyo toza pembeni tomoni ke bana na biso aza nano elenge moke azwi mwana azoyeba nano importance ya mwana te yo koko ya mwana oza pembeni mama bima na distraction simba bakoko na yo okosutuka peke boye koko lelo tala situation ekomeli mwana na biso na Angleterre akufisi nanu mwana po ete atikaki mwana na kati ya ndako mwana ya 20 mois mwana ye moko mwana akufi na nzala tala mwana kitoko mwana akufi na kosa ya mai mama akendaki soki mpe wapi oyo toyebi explication te tala ndenge mwana na yo wa mwasi akomi na bakraka okomi lokola na deka soki mama mwana wana azali okomi na deka mwana mosusu na kraka mkoko na mase ya mabele mama bongo motema na ye ekozala ndenge nini mama bongo na minitio mama ya mwana na biso ya mwasi na Angleterre makoko ya mwana na biso akufi na Angleterre aza lolenge boni tala situation tozokoma na yango ba mama tala situation tozokoma na yango bibelo bibana bazali pamboli ko utepa ya nzambe to kalikile te ba mama msusu tozaka na kanda mwana ki azui accident ayeli yo koko tangu mwana nano ayeli yo koko te tu peux le parler tu peux le donner les conseils tu peux fâcher tu peux faire tout po ete mwana akoya na libulu te okolakisa mwana nzela po ete mwana na yo amemela o likama te biso nyonso toza ba mama tolingaka bana na biso mama babala mwana na yo abala apesi yo honneur apesi famille honneur aye na mobali abimisi mbongo azwi abali mwana pe mwana ke na libala na kimia mais eza na bana na biso mosusu bazokende kokutana na accident akutana na mobali moko boye mobali wana sente tango yo moni mama likambo esi ekwei esengeli mama ozala wana pona aide ya koko na yo esengeli mama ozala wana vraiment ata okozala wana 24 heures sur 24 heures te na bakaya boye pona ko éviter ke bakaya boye koma te esengeli tozala wana pona koyeba kosunga bana na biso basi pona koyeba kosunga bana na biso ya mibali bama na kozonga sima mwa moke surtout ba mama oyo tozwi nanu likamo te bana na biso na bamemeli biso bazemi na ndako te tosololaka na bana tozwa temps ya kosola na bana ya kokonseyaka bana koyebisa mwana vérité kotangela ye eloko na esika na yango ma fille si tu la soki osali bo si tu as fait ça si tu as fait ça ekotombele yo na moma boye likambo boye il faut kozala prudent il faut kopesa nzoto no valeur kolakisa mwana kosolola na mwana kotiaka bana na mabondeli parce que tant biso ba mama tokoya na conseil tokoya na ngote po kaka mwana a exécuter mbala moko non ako exécuter yango pe na fimbu te ako exécuter yango pe na kofinga te car nazo pesa mwana nga conseil même te nazo tika mwana maboko ya nzambe nazo lela nzambe makila na yo ebomba bana nanga Yesu tika ite mato ya bana nanga efungwama mama oyo zoko loba na mwana lelo ayoki to lobi na elobi yeba izalo kola graine oyo zo bwaka na mabele na yebisi yo mama yeba ke graine wana soki un jour ekokweya kaka na banzube ekozika ekokweya beneme na matiti ya mabe ekobota teto na mabele ya mabe même kolo musu
mosusu ezali lelo obwaki lobi anobwaki un jour ata graine moko ekokende kokweya na mabele malamu pe koyeba kobota mbuma. Un jour yo komona misala ya conseil, un jour yo komona misala ya makambo nyonso yo bande koyebisa mwana yo. Maman partager message, maman aimer message. Maman partager message na maman oyo alandaki biso en direct te na nzela na audio oyo na nzela na lisolo oyo po ete toyeba vraiment ya solo mama ko partager na bokebi nyonso landa biso pena na bokebi. Landa mama to na se na bokebi mama. Mwana na biso ya 18 ans na Angleterre a fêté anniversaire nini ba fêtaka 6 jours bana na biso. Bana na biso anniversaire nini ba fêtaka 6 jours. Olingo fêter 6 jours. Oui, osana mbongo ebele. Olingo fêter 6 jours. Fêter 6 jours na ndaku na yo sika mwana no azali. Zwa mwana na yo a bébé kene ko tike pa ya koko na ye. Zwa mwana na yo ya bébé kene ko confier ye pa membre moko famille. Zwa mwana no a famille ya muke kene ko tika ya te ya pa camarade moko ya malamu oyo yo ozana confiance na ye. Oya ko simbelo mwana pandake yo oki ko sala démarche moko boye songolo pakala tana ka ya anniversaire te atana ka mususu o confier mwana na yo na maboko moko ya muto malamu atokei jour moko atokei 2 jours oya kokuta mwana santé ya malamu muto akopesa eloko akolia akopesa eloko akomela pe akosukola ye akotia na condition moko boye ko sengela ke mwana apema en tout cas malamu mingi. Et sali pasi etant que maman tangu na yoki solo oyo et sali pasi etant que maman tangu ba tindelinga vraiment ba photo oyo pe histoire oyo na lobi na ko vanda beauté maman to na se esengeli na telema na mema quelque chose na mema contribution nanga par rapport ya problème oyo parce que problème oyo salami en Angleterre et salama na Paris problème oyo et salama na Paris et salama susu na Belgique. Ezo salama mingi na bana na biso ya mike oyo baza ko bota bayebi na importance ya ko bota te. Ezo salama mingi na bana na biso ya mike oyo baboti na ka ya ba accident. Ezo salama mingi na bana na biso ya mike oyo baboti bayebi na nu valeur ya mwana te. Bibelobi bana bazali pamboli. Bazali pamboli ko ute pa ya nzambe basi boni babali maladi mabala ya malonga babali mabala ya kimia ya mbongo meko mwana zako yate totala na Bible tomoni vie anamema ki panda kozanga Samuel na maboko na ye mbanda na ye penina kofinga kosukuma ye butu na moi ana leli ndenge olenge nini magaza laki na faveur ya mobali ne Elkana magaza laki na faveur mobali azo pesa yebiloko fois deux par rapport même ya mwasi oyo azalaki rival na ye oyo apesa ki déjà mwana parce que Bible ezotalisa biso lobi ke mobali Elkana zaki na bolingo makasi pona Ana. Mais ana zanga ki mwana ekotisa ki souffrance ekotisa ki liwa ekotisa ki kimia na kati ya bomoina ye bomoina ezaki na liwa bomoina ezaki na souffrance bomoina ezaki na bokauki azana ngome azokoka kolekisa ngo na mungongo kimia te pona nini pona kozanga mwana mais koki kokutana pe na accident mama yoka ngai mwana na yo mama azui zemi na accident tango yo lobi mwana yo kita aki asali makamu na lolenge na ye tango ma esi esupani ba mama to tia na se poto batela bakoko to tia na se poto batela milimo ezala ba mama misusu babana na bango bazui bazemi na ba accident mama silika akanga kanda alobisaka mwana te ba porte d'entrée lisusu po ete mungunu akota achever libota na yo mungunu akota achever famille likamutango ekwei il faut sengeli ko sukola mai esengeli kolata bilamba sika esengeli ko solola po likamunyoso tu esololaka esengaka pardon kaka ko solola to moni attitude nini oyo papa na biso David azalaki nango Bible lobi David abelisi mwana akobaki kolia te abande kosokola te alataka saki alalaka kaka tolo na se atiaka kaka libumu na ye na tolo na se nzamba yoka mawa kozbima ya David abimaki asalaki mwa tour libanda Bible lobi zozonga na kati ya ndaku na ye même ba serviteur ba servante na ye bazobanga ko annoncer ke mwana kufi. Mais à partir ya attitude na bango ayaki ko comprendre que ta ke mosali na Nzambe parce que
na attitude na bango eyaki kotalisa ke il y avait quelque chose ye moko moto abandaki première pas ya kotuna bango question likambo nini parce que façon na bino ya kotalanga ça me montre qu'il y a ça ne va pas nde bayaki koyebisa ye ke papa mwana akufi baservante baserviteur na ye basali na ye oyo bazalaki na kati ya lopango na ye bamonaki ndenge nini bakoki komema vraiment ya solo lisolo te bayebeke papa déjà na kobela ya mwana abandaki kolia te patron déjà na kobela mwana sukola te amela te alala na mbetu te alala kaka na se ebongo lelo mwana ne oyo atielaki motema lelo azongisi molimo epai ya nkolo yesu tokoyeba ndenge nini ya kobandela ye lisolo me bazalaki etone na attitude bien aimé oyo David ayebaki kotalisa envers bango ntango bayebaki koyebisa yeke mwana aza lisusu te ayebisi bango ok botielanga mai na sukola na kosukola ye asukoli achange bilamba na ye ya propre epuis ayebisi bango botielanga biloko alinalia biloko ya sala mikolo ebele ali yango te mai oyo asala mikolo ebele asukola te bilambo ya sala mikolo ebele kaka na saki achangeaki te me akomprenaki ke décision esi ekwei mama ozolanda ngi sika nyonso tu bamama monde atie tozali eloko moko te mama ekomaka saki nzambe apermettre yango eloko moko te na bavi na biso ekomaka saki nzambe apermettre yango soki omoni likambo moko komeli yo ke esalami na libota na yo to na famille na yo bien aimé na bana na yo to na mobali na yo c'est que nzambe ye moko a permettre yango ezala na bien ezala na mal c'est pour cela soto ke loin bible ezoyebisa biso à toutes circonstances to rendre gloire na nzambe luka nzambe beta mabolongo ba seigneur na tiki koko na maboko no na tiki mwana na maboko no na saliaki nyonso ekoma lokola ekomaki ote nzambe na tiaki na mabondeli nzambe na pesaki mwana conseil mais ya landi conseil na ngate ake asali makambo mosusu tala ba problème oyo ekokomela biso seigneur na confie mwana nanga na maboko na yo na tiki ye na maboko na yo kolo yo moko siko na nzela molimo mosatu po tengala sina bwaki graine yo moko landela graine na yo comme d'habitude opesa yango sens opesa yango valeur obwakela yango mai yesu po te yango ebima ebota ba graine susu ebima nzete telema ebima makase kaukaka te mais biso ba mama tozata mususu na attitude ya kokanga kanda mwana na yo avandi na gauche lokola komaki na zemi banda 1 mois banda 2 mois yebi kutu zemi ndenge ezalaka te bana misusu bakomaka ta mususu a terme te omona sali fausse couche ta mususu a terme te omona likambo mususu eye bana biso bazana no mokie eza bitumba oyo tozoko bunda monguna soki akiye akuti yo mama okangaki porte akokota na bana akobundisa biso yo mama nete baisse pas le main neko sundola mwana na yote kocha mwana ndeo randa kute kocha ye musika na yote tango kuto moni susu likambo komi bongo pousser na susu envers ye luko comprendre na musuni pe na molimo eloko nini esali ke ekoma ndengwana na tanini oyo yo mama ozalaki kidiba pote munguna kota acheve libota tala lelo na siri ndeko na biso mwana na biso ya 18 ans oyo aza na kati ya Angleterre lelo aza na kati ya prison bébé na ye ya 20 mois il y a 20 mois akei kaka boye 20 mois j'espère tokoki koloba ngo lokola ba 2 ans et presque 2 ans presque 2 ans un an et quelques presque 2 ans mwana kitoko bolanda ba photo o na tie wana bokomona ke mama tolo na se atelemi pamba te pasi na motema komona mwana ke prison mwana 18 ans ebimi lokola maître abomi mutu ayebi ko sala eloko mo ya maître ya koboma mutu e bakopesa ye combien wana ekomi ka likolo ba 25 ans ekomi likolo ba 24 ans mwana biso na âge ya 18 ans akoti déjà na prison ba pesi ata 5 ans ya pamba ou fermé mwana kei wapi mwana komi wapi kon problème nini ekokomela mwana wana après 10 ans après 15 ans après 20 ans na pasi ya mwana o ya bungisi pe tango akokota kuna na prison pasi mayele na ye kokene kokola te mwana akoyeba susu kobeba lisusu malamu sikota mususu koko azalaki dispo na lobi te ke koko aza dispo na pesi conseil na lobi na kaboye bakoko biso bakoko ya elelo bakoko ya jeune lelo to mekape ko assumer quand même responsable na boyi pena kopesa bien mais faute
na bana na biso parce que bana na biso bazozala mikie tozopesa bango conseil ndenge nyonso tu et puis na bitumba oyo tozobunda ya monguna kotika biso te soki biso to comprendre bana na biso ba comprendre te yeba ke mama kozala toujours na porte d'entrée soki likambo ekomeli yo ya boye etant que koko etant que mama koko jeune lukozwa responsabilité quand même ya koko na le temps à temps ata ko boko vanda pardon ndako moko te lukozala ta sévère ya koyeba kotala bakoko na yo ozala sévère ya koyeba komemela bango moi visite les temps à temps kobenga mwana na yo ya mwasi kosolola na ye koyeba makambo nini azosala te po ete aza nano mwana moke ko mwana waboti na 18 ans mwana waboti na 17 ans, mon abouti na 15 ans, na 16 ans, 19 ans, mon abouti na 20 ans. En tout cas, ya solo bien aimé, à cause de la peine, nous m'attire ma capacité, à moi na paye à liboso, à comprendre nanu, ko simba moi na malamute, parce que bo jeunesse, ezana nous na mutu na ye, parce que azomo na kaka loko laza, mwana, aussi autant moi si nous surtout à simbi déjà, mwana na maboko a commis déjà, maman. A commis déjà maman yango na ekosala appel na ba maman nyonso tu ya monde entier oyo bakolanda vidéo oyo bakolanda audio oyo mama ko bomba conseil ote pona yo moko partager yango tozalaki bongo na tolo na CTV 100% je suis ya bino ndeko mama Anne Kalambai mwasi ya mokondi nde moto azalaki vraiment nanzela vraiment ya émission oyo na oti ko salela bino ya moi minute muki ya conseil bien aimé oyo toluti kosolola ko se comprendre na si bandeko balandi biso en direct ba comprendre likambo nini oyo mama to na se alingi aloba pote na comprendre pe ba message na mio ndenge ezo mata to partager penza moment malamu pe ba o ba koyeba kolanda biso na sima en tout cas na kombo ya Yesu Masia s'il vous plaît partagez message okotika yango pona yo mo côté partager tindela ndeko moko partager tindela papa to mama moko yaya moko mwana moko ya ba âge ya ba adolescent ba 18 ans yokisa yango bana na yo soki lingala onga mama na bango na lobby eko compliqué pesa yango na français limbolela bango na français faire comprendre bana vandisa bana mwana solola na ye surtout soki mwana si ake ya lembuma mama solola na mwana vérité loba na ye na moment oyo to lokola déjà mai kwei tokotambola boye tokosala boye basala kaboye bazongisa kaboye kolemba conseil te po ete tango likambo se kwei olobi ke bakoti singa bi olobi ke l'iglesia na lobi na mwana ayoki te lokola komi boye na kosolicite akende kobota ndenge alingi avanda musika nanga yeba ke diable ayaki nde koluka yo akuti yo ba porte ezali ya kokangama nde akepesika oyo faiblesse ezali epa ya mwana nde aleki na kokota tolemba bana na biso te ba mama tolemba conseil te to continuer kopesa bana na biso conseil kozongisa bango na nzela mwana soki aboti lobi te ke aza perdi te bien aimé la Bible dit la gloire des deuxième maison ça sera plus grand que la première na yaki kaka na conseil etant que maman na likambo ese baby na likambo ese kwei na likambo yo maki yo ese pasuki mayo ese supani esenga kate baloko esenga toko lokota yango te mais toko arranger to luka to arranger to luka to fanda to luka to solola to luka to yeba porte fungwa maki place nini toko sala nini siko na ka ya problème o tokutani nango a des fois ceux qui tozo vanda nie otiki mwana no na gauche yo na droite esika zo bundana na kokolisa zemi wana yo mama oyebi na yo te esika zo luka na kokolisa na yebi ke oza na kanda esika zo luka kokende kobota yo ye mama oyebi na yo te mutu pala kisi ete ndenge nini bamelisaka mwana libele ndeni basalaka lelo tokomona ba bebe mususu komema bebe azolumba solo ya penza ya mabele tellement mwana za mukie mama na yepe muka za mukie ayebi nde batendaka mwana na maboko te ayebi ndenge bakotsaka mwana libele na munoko te akoko koma ne fatigué atie mwana liboko na libele na munoko mai ya libele ko kokwela pe mwana na lipeka mai ya libele ko kokwela pe mwana na kingo mwana wana bele ma kokoma solo vina ye mobimba ko yeba kotambola nango penza e kokoma ke na kibukolo bo banda ko bundana na solo wana na ba citron na batanga usu ko banda ko tia ba parfait ya makasi ko za la pasi yango tangu bana biso bazokuta na ba difficulté eza penda biso mama o tangu likambo si ekwei na zolo batango o si ekwei soki likambo
na ekwei te tobondela nzambe tolata saki tolala na mabele tosala bagene tolia te tozongisa bana na biso na maboko ya nzambe. Me soki likambo esi ekwei mama fandisa mwana solola na mwana yebisa mwana na ka oyo tokomi papa vanda solola na mwana yebisa mwana na ka oyo tosi tokomi tokosala nini wana tokoyeba kozwa decision oyo esengeli ya kozwa po ete bakaya badese boye ke bakoko batikalaka bango moko na ndaku basundoli bango na mutu oyo ayebi ata valeur ya bebe oyo nzambe apamboli ye te atiki mwana ta mosu alandaki bolingo moko boye ta mosu akendaki mpe place moko bakutani na contre ta moko boye après 6 jours azonga mwana kuna kufi bake kokunda mwana na cimetière ye mama na prison tokoyeba koevite bamakambu oyo mingi na kati ya communauté na biso mpe mingi na zinga esika oyo tozwami biso nyonso. Merci ezalaki ya bino mpena toro moblobeli na nkolo mama Anne Kalambai mwasi ya mokonzi mama tonasie oyo amemelaka bino mpena masolo de vrai oyo mpenda apesaka mitema kimia na nzela na maloba na nzambe oyo mpenda atombolaka Yesu Masiya mpena kita nkolo etomboma po ete atinda biso mission alobi aller partout dans le monde entier po ete boyoke kosala bato nyonso badisciple na nga tokosala bango badisciple ndenge nini na bato baza kowumela kati na mabe bato baza kowumela na kati na masumu nzambe atindi biso baevangeliste na bango tokende koevangelize bango po ete tobenga bango mpe bakoma baevangeliste po ete bilanga bien-aimé Bible so yebisa biso ke eza monene basali baza mike ye moko mokonzi ya biso alobi ete azali na babrebi mususu oyo nanu bakoti na kati na bergerie te yango esengeli biso bato toza deja na kati ya bergerie to mema comportement malamu pe to mema sango malamu na ba oyo bayoki nanu sango malamu te po ete bango pe baya rejoindre biso na bergerie. Nzambe apambola bino tokomi pena ya mbona suka na tiki bino bolala na kimia na bolingo na nzambe bien-aimé to bondeli po ete kolo eso buko na ye ezala likolo na biso abatela bana ndaku na biso pe bolingo na ye ewumela likolo na bomo na biso na kombo na Yesu Masiya biso nyonso lokola mutu moko tolobi amen. Soki kolo Yesu Masiya azongi te bien-aimé tokutani na mikolo mizali koya. Merci, bye, je vous aime beaucoup.